nakotisi leku pene zwe ya note masalobi na nga nini na probleme na ngai bakotaka boloko soki obuki mibeko nini olingaka nasala oyo nga nasali sifi mpona koma mobalela yo na motema na yo nakotisi recours mpe nazwi ya note alavalavi na nga nini na probleme na ngai bakotaka boloko soki obuki mibeko nini olingaka nasala oyo nga nasali sifi mpona koma mobalela yo na motema na yo songiselanga ta yano mpona peyamisa molimo mwanga motema epelinga moto anga azali moyeve zongiselanga ta yano yeye mpona sambisa molimo mwanga bebe moyeve na butu na kole bafiti bakose nanyako ya mbelela ngayo lelo amoureux des yeux mutu akozala lelo tokoloba te mona yako nakoloba ka chanter na eboyemba me obeti gitara libanda nosamosala oui c'est comme ça oui il peut parler tozokende tokosala promesse voir même au monde amena kozwa avantage moko po epesa bonheur ya ye ye azwa te so apesi yango ndeyo akoma okeye bangoba bino bapesa bino makambo yo bapesa makambo toseke yo yebi noteli bato so bazwa nsima mais kuna mpe namona bapesa bino mituka yozwaka te nga bapesanga motoka na ndenge na nga na misiki à travers ye mpo ngai na podium bapresie ngai bapesi moto ngai komi na maboko jaune ndene ebola ebula yo nem to cheke on jaune ebula le moto pena ma te yeso mo pese carrero boye akoma ge to yeba bien des gens dépendent na vandi awa na lobby te ke vibrateur pour batbal ba permettre ya futa bisoté to futa biso à part yo tuninga mama mituka na biso li solo za vrai même ye moko ana na parler que olympe bobeta bandu le troté ya te wana ils a ya voilette orchestre da so bobeta da scène mo sima bobeta te boya ka passe mo tango longwaka tango ye et pas maestro Fab passeport na yo o ezara na ba visa nazoki Christo Pak je suis blessé atabakenda mama na Joyce nazoki afrebesa naza naturel kausanga buta naza animal domestique sauvage nyapala yo bengaka nga monush na yo ozalaki olobalanga kozamira ya chine lelo wana osefondre otiki desale muzikala yokelaka matolo soni ti osikobundela moto lingi okokoyoka soni moraki bazalaka tiakoria eriti kuriere kokuma limuzi mekata kokuma kaka nzete eritier libaya kozanga nzete mekata kosimba kakebeme nanga minibwe nakosekwa lazare po kaka aleze ya diminue yo peut-être ya monake comme aza chanter en énergie oyo soki toluki topese makambo oyo on dirait aoya rache biso pouvoir ok mwana te papa mwana koma papa te nanga tandaka ta zui responsabilité obokola ya kosunga bantu babokola baboti te mwa papa sozo chabe na butula kole tokabelela ngayo lela amoureux de bakoloba toujours po badécourage ngala ya toka bwana nanguna basala feti sama bakoloba toujours n'importe quoi pas badécourage ngala ya toka bwana bangula basala feti ah mélodie batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois net
Tika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bonne invitation en carton. N'a pas follow Nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Balingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous nous suivez depuis l'Asie, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis la République démocratique du Congo. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Et puis pourquoi pas chez Congo et Sengo officiel, le plus télévision. C'est ici que vous aurez toujours les actualités claires et limpides de vos artistes parce que nous sommes là pour vous divertir aussi, c'est important. Voilà pourquoi je suis en train de demander à tout le monde de s'abonner massivement, humblement dans notre chaîne Congo et Sengo officiel le plus télévision. Aujourd'hui, on va parler de Fabregas, Maestro, parce que bientôt l'album Gomme sera disponible. Cet album qui est vraiment attendu. Donc, fanatique naïe, villageois nyonso. Le 14 février 2023, cet album sera disponible. Et puis je rappelle à tout le monde que l'album du groupe aussi sera disponible bientôt. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis avec le villageois. On va essayer de parler, on va essayer de chanter, on va essayer de tout dire à travers nos entretiens. Voilà pourquoi je salue déjà mes invités. Villageois, Dana Plateau, bonjour et bon week-end à vous. Bonjour, bon week-end à vous aussi. Bonne santé, bonne bien. Tout doucement par la grâce de Dieu. Bon, avant de tout na solo, na marambonioso, il faut vraiment comprendre que non, j'ai des artistes. Nabi ke yo moza nzembo na yo, yo moko interprète rapé banzembo lele. Donc to yoka, pendant ça plaisir na Pati Bongongo, il est scotché connecté à nous suivre. Ouais. Nazoki Christo Pak. Je suis blessé à Tabakenda Mamana Joyce. Nazoki Alpha Bessa. Nos temps naturel, Kausanga Buta. Nos animaux domestiques et sauvageté. Nyawapala benga kanga nunushnayo. Ozala kyolo balanga kosamira yashine. Et le Oana s'effondrer au tiki des ailes. Muzikala yokela kamatolo soniti. Bondela motolingi ukoko yokasoni noraki bazala katatombia eriti kungere kokuma limuzi nekata kokuma kaka nzete eriti libaya kozonga nzete mekata kosimba kakebe menanga minimbwe nakosekwa laja Ozala pembeni protège ngaye héritier minibu Nazokufa Koba malibalete Nazobela alekasa Kingangala lango leleli wapio Naluki nazomona te Platini Chamberlain Naluki nazomona te Oh ya ya Metoto cercueil Johnny Lubaki Shera lobi nyonso balalena Différence ezali Sobalali na mbeto Okolota noto na kati ya cercueil Okoninga na te dosele na yo Isolé oh Mozolé oh Isolé oh Olivier Akiala na nga Toulouse Isolé oh Abibo Société toni motema onire makasa na fulu Melody d'Afrique za lukata la modèle salinga ngai ko pauvre na zanga yo penza ngai ko pauvre na zanga yo jansi luande na zanga yo nikijita Olivier Akiala langa na zanga yo Orléans sengala na zanga yo je reste jomo kile kolinga te anga musolo ba donc ça se lo mon
baninga natela buzete nakima matongi ya bato namikanga na confinement lokola na ntango ya coronavirus zobanga kotambola enoki nakoma kontamine covid-19 bamana melodi nayokisama sonye sonye zoki ezalaka mbula mela pola na nzoto yesonyo osango na nko moto zonyokola mwana bena mbeta yaya na gladika kesa pe ya mboka osango na nko moto zonyokola mwana bena mbeta moyembi ya mboke eza ya tati bachange moto na place na yo eza na binano yo te bachange moto na place na yo kala ozalaka boye te lelo mpe bochange kiala na ebelaka boye te jirese mpe jo na ngai yo Merci beaucoup, merci beaucoup Mélodie. Chers téléspectateurs, je rappelle à tout le monde, si vous avez vraiment besoin d'acheter de terrain, d'acheter de parcelles, d'acheter de carrières, de hectares, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Affectueusement, je salue Mama Jenny Pirette Motemaya, le prince Dado Kinzonzi, que nous saluons affectueusement parce que Bangonde Bakolo Mabele, Bangonde Bateki, donc nous avons vraiment na posa ya kosomba carrière, ya kosomba terrain, ya kosomba hectare. Hésitez, contactez Bisso, ba place eza ebele rosomba et puis ba prix eza abordable yo misala rosomba ba yoji ya mamoto ba Gucci ba Louis Vuitton kanisa rapé koto oyo tonga pe école oyo tonga pe orphelinat oyo tonga pe pharmacie oyo tonga pe ba magasin okoki même kosomba terrain na yo ekoki permettre on ba conteneur yaka et mi quitter les lits déjà na terrain na yo au Sali Maramno carré. On va parler avec Mélodie à travers cette émission. Mélodie, village Ndé. Na mon Ndé ninga na moni okakolati bien. Déjà na mon voix ezara bien. Ça dit so mutaza bien c'est pas ça bien. C'est que ndako ça et ça bien. Présence peu physique à mutela ça va pas ça là la place ça là. Je vais ça qui. Merci beaucoup et puis bon convalescence na maestro Fabregas Kirios Kuzarati. Merci pour tout et nous avons battu la gomezoya. Gomezoya. Na gom mwana to yoka yo. Na gom nzamba sungi maestro fungoli moté m'a fait cette chance de yembi quoi. Ya mon fona ba merci toujours. Maestro Fabregas pour koyabo ya peine ba permettre pe ba cette chance de yembi donc. Na gom yembi na nze mwanani. Na yembi na des titres mo ezana ba prêtre moero. C'est deux vocaux dans le cadre. Deux vocaux. Comme ils ont demandé à les 14. Ah, les 14. Ils ont dit moi permis de tout. Ah, ok. Et des gens de 14, tant que ma pète au ya, tu vas dire au boyer, maman, tu vas comprendre que Mélodie a qui boit qui n'a. C'est quoi absence P à Fabrigaz. Il est tant que Mélodie parce que la minute Aza convalescent. Absence na ba répétition bino bo message na Fabrigaz et est-ce que ils ont sapé bien que vous répétez que bino moko sans maestro. Les gens, merci beaucoup pour la parole Jean-Sous Wonda. Absence c'est papa nyo son ndako na betaka masola parler et ça a déjà tout pour na ban. Mais vu qu'il baya liboso basa lokola ba Francesco Totti, tout ça na ba Kené na Mbonda, tout ça na ba Jaina, ba CG Yves Mboyolo. Et ça l'a déjà bien toujours travaillé pour y ait attendre musique des gens tout travailler mais absence naie et génie kaka pour y a ça mon pépé il est tout Villanova c'est lui le guide suprême donc absence naie et génie kaka Kouemba na village ils aura soué na yo to ils ala accident pour babingani pas vibrateur au moment qui place au kendete obité ah na ngara na village garçon le roi ngamba ba bingana ngai. Et puis moyembi j'étais en oyemba bat no ba parler ba otala ba hebi ke gomta oyembo za melo ba diamant chanteur de plaisir des gens ils ont vision artiste et tout ils ont pour ça à émerger à qui de l'avant na musala na ye to otala chance tout là ba misu tout le monde na Congo aza parmi artistes pour nous les celtes parmi artistes et star ou bazo bana souci ba talent caché à ba jeune
et ils ont RVC. Donc après on voit un musicien. Natala qui bon. Natala non. Plus non ça, ils en ont pas mal mais moi j'étais mouton. N'a que place sur mouton na tema colonna ma poko na mis sur mon en vision. Na épouse qui vision en ngapé on beta pena maestro fabrique banda kala pour né na bena villageois de l'esprit. Villageois par correspondance. Donc villageois pour naturel. Siko tant que le bi tengo luana et pas Ibrator, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as apporté? Et pas Ibrator, des gens sont dans un gratter dans le baki. Ils ont un talent, ils ont un talent, mais encadrement n'a pas un savoir-faire naïe et bah ça qui n'a pas moins quelque chose. Je ne peux pas être un grand. Bisopé to baki ici. Pour exemple, la émission sur Natala, abigé. On a un musicien là. Bah blo musu basala ka yemo ko sala matiki on inaperçu mais ngana zona commission na nzembo et puis na yo zonga skona ba blo ko ne musu ki meki maloba mo bo ngana yemba côté mo bo yene a élargi quand allergie en plutôt a pesa mo sous de mon sens mo commission mo mulai c'est que bisopé tout ça qui na matière na makamo sous pe ya no pas na mission on se contribue. OK siko elo nini oyo yo monaki ya mabe to oezaki ko marcheté o yo moko za ko sentir que te makambo ezo marcheté déjà au départ biso tout ça qui ça tout le monde ba beta na ba bar ba beta na ba boîte na ba voyage parce que musalo to ça là on a ba responsabilité bele moi j'ai deux enfants je tank lumière covid bazana donc bana bazali faut na beaucoup là ba musala si on a vendu placement déjà 6 ans 5 ans émergence il y a tout balwara placement à tout cas vous avez obeta bandole il y a placement pour répéter à placement tu répéter na bino chaque dimanche obeta na Mervalan chaque dimanche aussi go yo yebisanga vi na ngamba artistiquement na bo chanteur ya monene bolo na ko se vanter te ne fona mi lobela comme ta lobela ngazate déjà na vandara placement na tourner chaque dimanche obeta na chaque dimanche na ko mo calculer mbongo ya bamba fona yasko na makambo mo be bamba ngapo na zombo ba petit balia OK mutu malgré tout ko bamba on est important mais faut ba mouvement et puis actualité album de betaka to yebi to yemaki kuna to yemaki malgré tout na ko yemba yemba bloc te mais ça ba evra pe na yemba mais ndenga mabete et que na ngaba vous avez visible et pas Ibrator que batunyo so baby qui est au mélodie c'est par rapport à force yanga mo na milinga ki moni bo za pa bino nzaleza nango mais yo ça les forces au lingo bima na balabalo niki la tala gomme no propre la ti kilote mo soir t-shirt yo ça la pe ke fi obi manga rwande mo la mo uti na ndako mo balia ki batondaki nzo ndo muso da menote donga en réalité na milinga ki pour musalo to ça la to beta pena ba star to beta pena ba leader des gens leader en train de faire opportunité pe so mo chance yemba na ito ko chona visibilité na yo mo fait pour pousser en temps na ya et ça que yo mto looking ngala mona mi looking lo nda fona za la po na yebi grandeur na valeur ya média donc ngande bref na wolo ba na milingaki yango ça là qui na un peu remarquable siko na ndengo monela ka Ibrator aza star vedette to aza kaka artiste ana ba talent na il sait chanter c'est fini ala star te asa star ndeni star is ndeni na star is ndeni Ibrator wolega pe place mo ba yebi pete wana ndenga mabete toza ba ignorante so eza kuna bato mususu ba beta na bo keso ba foragera ba kenda mo mo ba yebi ete pour un mususu ba blog na sala e kuma raté Ibrator asa artiste il sait chanter il a plein de potentialités là je ne peux pas être en grand mais en réalité makila mon musico monde au sala obanda oyebi pesa obanda biso to oyebi ba histoire pour biso to ndo yat na ba tout Africa pour nous constater to uti ba chaîne ba vina biso Serge Kayembe on a ba brigade Sarvati donc volonté l'esprit ou peine pifo ana et ça la go forcer mais j'en suis le on a résisté par ba journaliste et ba jeune mboka c'est ça c'est-à-dire yes quoi non côté voilà on a voilé fasté je suis pas hypocrite il sait faire son travail bien mais na âme ya ba to ba na succès ko transmettre ba de l'eau ba zo ngo ekoma ba ngo vana pe ba mo lobela ndé ana mais c'est un artiste ici c'est chanté je le respecte beaucoup Ibrator sikoyo pour makamwana nyoso ekoma selon yo nengozo lobela qu'est-ce qu'il doit faire bon ça mon sous ça ba manque ba discipline
succès dans la volée belé succès mon chose naturel ndenge to botama pena mon étoile faut pila mais succès mon chose on est par la vie appartient au violent la vie pouvoir ba arracher mais c'est on appelle ce quoi arracher na forme que na ke boto la montagne na succès té ça dit son au mitali non tambola ndeni peut-être na tambola na yemba na bien mais et mususu na ndenge senga fonga na sali la makaboyo nga na sala té je chape étouffement na énergie makambo. Mais il y a le biba jeune, baza trop makelele. Jeune pas jeune. Il pas à jeune. Boyako. Il pas à jeune, il pas mta makelele fa lo ba fo mon la réaction qui surtout à la défaut on avait pas l'air ba. On a nani té pour na pese ba conseil belé mais na ko ba kisaka. Il faut ba rajouter. Mutago sala le loto ko lo ba ti. Mon na ko ba ka chanter na boye ma beti tara li banda no sa musadi. Lui c'est comme ça, lui il peut parler. Tout OK mais tout ça là. Promesse voir même au moment maintenant que vous avez avantage mon robot pour épée ça honneur et aïe et genre t'es sur la PC on est comme orgueil héros baba bino ba PC bino makambo yo no pesa makambo tu sais que yo yebi no tele bat fo bazwa na simana ça me dira mais kuna pe na mona ba pesa bino mituka yo zora te nga ba pesa nga moto wala ndenge na nga na musique à travers yé pour na podium na cassette ba apprécier ngai ba pesa en tant que komi na maboko jaune ndene Ebola yo nem to cheke on jaune Ebola le monto pena ma te yeso bo pese carrero boe akoma orgueil car on pena mo na monto mo abima lui il y a un chef d'orchestre vraiment compétent parce que là c'est vraiment un chef d'orchestre et puis on a eu la pouvoir il y a chasse au monde biso ba tout suba énergie na moko saka na ngote ngata on a chef d'orchestre que c'est voix jaka on a pena ke mboki mo bangola pour kaka à les yeux à diminuer peut-être il y a un monde qui commence à chanter en énergie oyo soki to luki to pese makambo yo on dirait ah ouais racher biso pouvoir OK moi na té papa moi na ko ma papa te na ngata ndako ata ju responsabilité obokola ya kosunga ka bango po babokola ba botité mais en réalité il y a un monde on le étouffement so ngale non ça so ketcho na tanga ya obula mbongo ya okota la concert orchestre tout n'est pas na yo bo kabola te mbongo ne moko me motoki nanga savoir faire nanga ya tuer moto a telemi abina on pese moto ka pesi ya côté na bureau na ye pesi contact ba maboko pour na chef d'orchestre azo mériter cause la chef ba beti pe na maboko na miso ba et bien avec la yo zio te yo na ne oza boye pe na maboko pour na melo c'est un grand chanteur a oza la fierté ya ba contre il parle sérieux wana que azumoto ka santo sombela makambo atanga kuna musique ngai salamela ngate déjà le bélier lo ba ngai salamela ngate na banga ki déjà na bia ayi ko mi danger il y a peu 2 3 4 jours banga na ndene ko na bida ke a salamela te pour vie fo na ne salamela ye po ye o ya salamela sima parce que ye salamela te ye nda chapeau ye lo ran metsa leki batutu nde o salake na força ki te na mona boye bon motu kango na moto akumbi na kata parce que ça la sonde ni tant que chef d'orchestre toujours la vérité toujours moi permettre chez ta Olivier Rakia bon balinga boy ba parti qui m'enf mettre na possibilité to yet c'est que festival mon na Gare Centrale là ya rumba hommage na papa na Solwambo Felwambo ngai bezaki tema ba chanteur musu baki na moi la kina ba nzembo ya Felwambo petit balance en tant que chef nabi bon comme tout ça tout près il y a siège tout profiter ben instrumentiste peu baza tout kende tout reprendre donc pour répéter les sous la mise en jour il y a le mot comment donc comme il faut répéter aussi ici ti a bengi na téléphone ah te ba mélodie te chef naza kuta na ba ya ah non chef azaka boy c'est bon ça lui bien pour nous les alobi vous en avez berté malchance motuka oyo autambola nango ayi na biso na biso na bozela nga fona futa no ba transformer dans la cadre de motivation ndai na car na ngango vous comprenez chauffeur soit kumba ayi bisinga be mélodie ah on a chance bon on da to yango so ba pesi yango le loté to lobité dimanche comme d'habitude na ala wana ba opia zela motuka ozora Robert Gavois ko da yebe ki na otambola nango ba gladika ke se play boy avait d'année de okende dimanche to azonga na 4 parties ba mole yo za chirurgie yo chef d'orchestre mon il faut total le nom
musique est compliqué. Non, chef. Sans cause, sans problème. Mais méritant pour la nation. On a taboché. La chef d'orchestre. Chef d'orchestre, il y a maman, il y a papa. Bon, on va dire que taboché, il y a papa et maman. Ils sont le roi, tout le droit. Fondateur. Il faut respecter que il y a maman, papa. Donc, tout ça qui est valeur avec maman, il va avoir papa. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ton maman n'a pas eu le cas? Taboche bazali koloba nini bambonzo bazali koloba nini taboche déjà wafwa biso bataba mitoloba wa moyo oh do ya no ni mara amen amen alléluia to pesa te ma pesa no to beta ki no kesa ibrato mazana te pona vanani te to longa biso mais na ninga réalité to beta no kesa ibrato avec amour c'était pas pour na balade pour ceux qui ont un succès, mais tout est à 6 ans. On va avoir place. Donc, vous avez un souci qui tout le monde a qui paye, bango, vous avez place mon combo. Il faut que c'est une opportunité. Patienter qui, bazar le bazar. Hier, ils auront pêché. Il y a bien plus de ils sont les seuls musiciens. Biso, à part notre long, à toi artiste, tout ça peut être fanatique de musique. Tout ça peut te faire voir na Kinshasa. Tu es bien niveau ni maestro. À Kajola peut. Silence. Il y a un silence. Lui, il est comme moi quand j'étais là-bas. Il y a un homme mais en réalité, moi, mon souci est que l'émergence, c'est ça. Attendez, dans un table, sur le monde, mon auto-élévation, mon côté dans l'orchestre. Et ça, la mission, il faut compter dans le bas. Merci le bon Dieu parce que le logo tout tourne et je vole. Mais Dubaï, il faut que nous ayons des. Dubaï, on est à Gingat. Yo, nga batu bazali pena ki bavandi mais luonda emo bebe moni yango moni foto le ngana mission na bino surtout yo za succès boy batu pe ba comprendre na biso nga dans notre la sûreté qu'il faut voyage il y a pas magam notre la carrière parce que ne tu es pas maestro boy tu es dans la posa ya voyage tu es quand na posa to yemba carrière na biso ikende pour lobby pe relève peut-être ya mboka na maestro ils appellent la mélodie la junior bokonda la mignotte la bébé chéri la diglo tout ça belé on ba Diego Maradona ba yampanya vraiment ça dit mon toutou faut nous rappeler là c'est mon relève ça c'est quoi maman OK Dubaï et après journée na haut on va suivre tout le monde ba kabila ho na ndenge ngai ba ko na biso to boy ba ngote ba binga benga bona respect no somate mais la sima bale on a ozanga mutami ki mais ya za no so lokola ba bienvenue le kamba patron silencieux apesi mbote ba petit na bienvenue pour match légende donc Dubaï hier là pas photo passeport quand ni ba photo bango na et c'était dimanche sur tali na ba image on allait là pour kende mosu soupe malgré tout vision na nga za ki pe qui est dans l'émergence sa carrière na donc il paye banga mais vous avez peine à sentiment wana ti vous savez comment que le quoi va pousser moto akwa na oti awo mona ke ya yo dire tato sali nene na kenene kaka OK ngana esprit nanga na yaki na vision que il faut to kenene yango mon so tsungi na ndenge na no yemba yaki na yaki toujours ko encourager ko tali c'est que biso to décevoir yote mais quelque part moi si père ouvana mon bal ya tali que ça fait 6 ans 7 ans développement zate ata idée autour na ngate ke nini ba pa na bino na famille na bino ba luka nini donc moi si pe na parler comment que autour na et surtout na ba parler comme dérangement na ba master ya vous aimez bien na hôtel ça donc biso kende biso ba sang ko bino avec bina simba bango te simba bango ya mama simba maître nini maître aussi maître da bino ba contre wana à l'époque ne ba ki ba contre wana ba yenda contre na ba tabo biso za ki ba biso lelo musique comment on peut ba groupe d'accompagnement on a bien tini bo yako leka boleka na ba TV ngana ngina ba sko philosophie ndole tant yo zala na to boleka na TV pena ke bolo ba bino carré makambu carré za ino lukuta bon
carré sur le but artistiquement peut-être financièrement on a besoin carré to ya la te bino tout ba yebi ke carré boloba ngona TV to ya makabino wana zaba biso kuna carré boloba nini miliki biso miliki wana zazo muto ba photo snap tout ça ça vidéo ne mo snap la esthétique belé et puis c'est moi l'huile nelongi alingami komisa ndele wana tali batuta mais ezali boya na bémission boloba ke bino de ya carré bino kuma mwana bolenga raté donc kasi to mec ko sala ngona vrai ezali pas hypocrisie maloba mususu ba slogan mususu zaki yemo cha pilipi na mungu na yepo batu ba comprendre pe ke a résister malgré tout c'est ça actualité na monte mais na monte la mona slogan mususu le kakutu na nzembo na succès zomona donc ça dit bablo mususu ya no cha pipi biso to no ya wana po attends kuna mea mokate na to lo ba yo voilà on pas ba tout ba te to souffrir to pas na biso ta tika mon adama style mais to ça qui na souci monde kende gloire à na simana biso soki ko kende ba master musu ba collègue ba zana ba bénéficier pe na mweza na bête mais nyo so ya no ba diplomatie mon bo na vimbi ça peka mais kokeno pe orchestre vimbi il y a là aux États-Unis ali ba États-Unis ba ebiote ba tu ba comprendre na OK tourisme mais bana ba statement ba maman ba poto na ba voyage na musique té pour qui pleuve qui neige ta ko ça la musique ba voyage ezaka o ezaka moto ezaka émergence mais il y a un contrat on musique OK contrat on a ba voyage touristique luonda ngaza mélodie fona yemba mais fona loba ma vérité pour yo a photo loba ezaka pembeti ba trésor ba kala ba linga ba jires pejo ba ba linga avec contrat na ndule Beni Sangala double king Beni Sangala mes condoléances pe na yo tous à Léona soir donc azu pena nini pena même Beni Sangala na Amador ba ebike prête que net touristique akenaki bon omoni bilo mususu muto asala mpe na défi défi nini ya za dayale batu ba ya peine bo ba ko kende yo mona lady mettre ke bo habite na ba showcase sali bon week-end na yo et puis bon vanga na mambo ça la lady maître Patrick Beckham lady de l'homme ya ke bo e bono sentir que yo ngo comparer lay na yale ali ko ba beta orchestre mo ko mais yale o yale ado imba ba voka nesa e yo kana masa na pe Beckham artiste leader ce qu'on a nenga le son comparer tellement lingi wana ce qu'on a lay orchestre lay actuellement ngala za ko monopoliser actuellement ba ça va ebike même ba Olivier Akela va ebike lay bena lay la ba mamat ala banze mo emela ki basket na linga on peut fort des continents ça ne l'on mo emeli trésor lui ndula et le capé mikolo OK vous sentir que il y a OK bien à Cape State à komi boy à showcase mais avant yo oya na village apparemment ba biba memara opé OK na rapé pas les adorateurs na les marathon nga kudu na mamna ba batika lo mona ngate te babi OK na pas filé kuna nani baka ndugo na mbisi OK ça baka mbisi ndai OK na kuna voilà pesa orchestre munene ba voyageur Maramutu apesi Pati Bongo mote bon weekend Pati Bongo monsieur Schengen ya ba ja papa te nga des gens non to lo ba tout à l'heure nga na kina kuna pe salaire là place ngo kende wana faut ba ba ke avant ya village na oza kuti atali solo monte a Blanchard de la ba ebi mambo na loba kasi OK na mais simandete te pour ba pe na kenda te ba mona ngate na tikala ta ko beta tour te na lier sala test te ata ya chombo vidéo sali bo ba o yembi o tindi chanter de plaisir habeta no irresponsable ka muto ya yemba kuna awimba ba yemba na net nga bisko na vous avez yo moroté hein mais toi na star podium nga fo bango kamto ba be ile na yo za repas préféré yo na kabola na mototi taba bengi baleki na nga biologique na pisati base kuzana ba oyo bakufa Jacques Kagono na Tantine Rita banana ngai na pesa te pona linga ka Frank Kagono na pesa te na linga ka Trésor Indula suis responsable dans ma famille bena yote bila yango tezebela na nimina bimela mama bena babenga irresponsable oh irresponsable
irresponsable ya bolingo Fabrice Molao irresponsable ya bolingo ya Papi Lema irresponsable nanimi yango jansi koboma motwe inikatonzari nabenga yo omontu osima refuge yesikanga na batamaka mponge ya elengi nabenga yo bebe Robert Gafwaku Patiki Mafu Maître Nanga Jali Ouya Pisaka nga espoir de vie Ipana yo tana milia bakulu nanga na komaka ya makasi Nambre de la mort Mélodie nazwaka souffle de vie Serina na yo bébé Olingo nanga Fo bena Fo boye Nabi boye Inikatozari nabenga yo omontu osimo redante yesikanga na batamaka mbonge ya elengi starapadio nabenga yo bebe ojali oyo apisaka nga espoir de vie na ombre de la mort soki naza na yo nazwi souffle de vie na mile ya bakulu na nakomaka ya makasi soki naza na yo olongola vanga kobanga bibi elengi ya motema nanga fabrikazo maestro papa mwela sogolo bite mawayo mawe sama motema nanga ezayo noraki eye chalere yoyo trésor de bakala Olivier Rakiala nangai epana yenga na binga maka bibi ile mutu aussi ma refuge mon élate yezikanga na batamaka bonge ya yanangi star à podium na sepeli Bob Denard Soukami vient en aïe Soukwa Sakazo oui que on a timbre ya vibrateur on a une mélodie et nous le monde ko mi pesa comboter sans en force là mais la timbre ya monde ba tebele ba pesa bango ba combo la on a fingi te mais on a ma passe vine pe e ke ni loi na mon passe tu me yo uzabna na timbre ya tu za mélodie lingi ko lo banana faire na kati na na fabrikas maestro Kiros Kuzarati mon boss j'ai fallu pour moi j'ai mon dogo Barambo na ba Bikam nazaba Jos Diena hors du commun nazaba papa do a Congo nazaba papa Jean Goubal nazaba papa Carlito et nazaba fo obona ngapena ngapena biloko abina Philippe londa wana za makambo mombo moni uzoboya kwani te succès aleka na orchestre omoni mutsonza mbaske ngai na koyi kozala ingrate respecter bato bazalaki omoni lelo même pas vibrator wana ebozo boya temba na ende te ngabonga na oyemba lwa ata yo mon plateau ke na polémique te yé pas yemba lwa nga za mélodie ngambe so na intéressé na ye je peux faire mais yé ago intéressé na ngamba omona ngote ali penate ombo mona ndeli batinga na oyemba be na yemba mba mote na yemba kapena mtu atite banana baneka bo yo zo enfant man yo kana no place na ki yo kape banzemu na ye watika na orchestre na bibo ya est-ce que il na yo eza repas préféré na kabola na montoti ata babengi baleki nanga biologique na piseti baza kwizana ba oyo bakufa Jacques Kakono na Tantine Rita bananga aye na pesa te kona linga ka jansilu onda non c'est ka bien si responsable de ma famille mana yo te bilaye na yo bilaye le royal est pena bilaye toto zana fela ma Jos Diena hors du commun temela lo est-ce que na ba ponta de là ça biloko ebele op filati qu'est-ce que déjà vous avez temps ya yo quand ya longolango bon ngapna na bete na village na se pena ba mutu ça me sent bien mais pour na garage focaliser net na les mutu na ngala na isa da que impossible na calculer les mutu na ndene na la frère na ngala frère na ngala yo kanisi ndeti boye omoni lona lone mo pour longola na yebelo nete
ngana yeba blo materazi musique en dans des boy mais na bien ce qu'on a dit na boy awa na ko vanda la kombo na ye atanga ko bola mbo va de bolo la mélodie na yebi ke mélodie na ça ma biga salit oh na bisa ça na kongo na ya ima et puis pour na yebi te pour na beta pene ya guide suprême papa melon mais oui biloko ayimba pena guide nengo lobi te biloko na yo ayimba na guide nga nota la trop guide parce que moto na ndo se planer makasi les ma sanga yi 10 match 10 mboka beta pena biloko lo 10 match mona libala na tongela biloko na nga voko le ona po moto na ya na mi pesa na yo lokola bébé na tama libele naza non utilisé utaizi na nzambe yaka yome sina lati alliance fini le fiancé fini le pondé routier David Bolora talandenge noraki ya bali quoi on a ce qu'il y aller voilà mon biso y aller le monde siko ya filé ande bala no ezala kala talo na mote ayeme kazina balima na tezalinga ngo zabi mo be punanga yo evazana ayeme mona skoge atwa bala koyemba ezabe ezaka te uganga ayeme tala lelo yo mube ngano tokomya lilingi na nzoto yawilika ya matoni ble bes banga zanobi nanu honorable asko na pota be banga o mateka okay maximum mateka na bango omoni ataba biloko ba filer materazi o sala no me chama mateka sumo yo nzambe boya eza ko sala ekobo na mwasi ya libala me babotoli ngai yo na makasi nazalaki na posa yo zala mpende na ngai mosiseni mabulu kwa sama bele po ezala na bomo zete buta mpi kola ebimisa bamuma kitoko bukwangana ni mimi nyololo ya bolingo na yo ngobetanga kara na yo bebe aleka basi bana bavandi bazotala bolingo ngano eloko tindaka nga nazala po osalaka nga elengi maloba mbambelalisaka mponge ebomdenare Olivier Nakiala maloba na yo elalisaka combien Serge Makila dragon de la monnaie alongo zake belea biloko na bango nde osala nete mi pesa na yo lokola bebe natamwa libele naza non utilisé utaizi na nzambe yaka eme sina lati alliance fini la fiança fini la corde routière David Bolora talandenge mebube mwa malinga na mali tu apparemment le roi biloko équateur ya facile pas na yo ça dit avant mutu mon boy tout ça fait ba ignoranté j'étais avec lui et puis la non c'est plané depuis village depuis là biloko ni le roi net za pété pas na tu non yeba bloga na des biloko musa ba dabi no to yeba masala ngai apparemment biloko na bango le roi facile fala ya no bizama tu ndo yeba bo facile o ba wana biloko baya basala salade so eza mpasi olobi toleki nga na makambo ya rapasi te misiki mosala nanga boyela mpasi msu mpe na koyebana ngango mpe te eza mpe normal suis par là mpona yebaka biloko na bango nga na yesko na village mpe po biso mpe sopesa mpe fiere na biso ok on va parler maintenant makambo soki etali village omeminga mosika koya na village mbamoko angola sikoyo bangola nyonso oyo okenda na Ibrator na Angola oyo yoke na maestro Fabregas pesa biso différence na merci guide suprême mon maestro Fabregas merci na CG na biso osalaka te ke genre que non pour na ote te mais na lobaka moni to tokomaki kaka Luanda tokomi na jour tokomaka jour pe to répéta to biso kunde na ote ke fo na do ti voyage to pe mananu biso za entreprise monene big deal grosse affaire et ça ligue tout matin mon podium ko prêtre tellement alinga te ko solo na biso artiste na trop na scène abenga biso na ya musabu nga tuninga question tuninga sans flatterie to sali 6 jours so na bossa nete so to bino no ma finance te pour na miteka aero so to bika ndi ba bakabela biso
billet ma pamba. Ça te dit déjà 6 jours et plus que plus que 2 mois, 1 mois moto beta wana eza nde olobi parce que bato ebele balobaki ke ka bino bamusicien nde bobetaka masolo epa bato sans caméra ozongi na eloko te mbongo te bilamba te donc ezali kutu makambo mangu te c'est-à-dire makambo ya mangu c'est trop dit. Maestro azali trop chargé makambo ya gomme moni album a prometté le 14 février mais comme contrat ils arrivent à établir c'est déjà il y a signé déjà il y a qui photo qui bêta tout en preuve on est dans le comment le 31 to bêta le 31 to bêta le premier 2 jours après tout ça ils entreprises à mon nene nyonso maestro peu sa biso je suis pas là pour na le bon la télévision après tout pour les lots on pas maestro romo lo basco ba mabe nyonso ba tenga des gens dépend tenga des gens dépendent na vandi awa na lobité que vibrateur pour ba permettre na lo ya futa biso te to futa biso à part yo tuninga mama tout kana biso li solo za vrai même yemoko azana parler que on peut bobeta bandu les trotter et wana ils a ya ko voilette orchestre da so bobeta da scène mon sima bobeta te boya ka place mon tango longwaka tango ye et pas maestro Fab passeport na yo o ezara na ba visa ngala na orchestre mene ba sombela ba passeport orchestre na vandika bo maestro alobi ke yidi photo ke ne Luanda na pesi je sais umenga ya na pesi je sais umenga héritier yando ndinga ba matete donc ozomona ke dédicace neza na chana o obligé mutu ba ta orchestre na biso ngamona kama 5 personnes soit 10 personnes ma venu ba sanga ke yeto ça les passeports mais je sais via aza omoro tikana lo ba merci kuna e ara moi to la droite la benga mpanza biti ngana osalo fa faire osalo si et puis prévenir que tasque au niveau entreprise a pesinga na maître avocat oyo aolandelanga mamba passeport ngana kenda kuna tena kenda osa capture si passeport ebima na zala te ba bengi ngaka ya osa passeport na ça dit entreprise na ba niveau nango donc j'essaie à dire ma mélodie nous va nous là nous pendant ba tout nous souffle ba propriétaire ngaki ba le passeport na mo zona pe mbo na bango ali misanga ba ndo na ko tshang pe na poche po bango pe ba na poche ba sela donc c'est que ngai so mutu mo voisin na 5 passeports na nenga village na zaida na 5 passeports cash ce qu'on a na wana nini. Ok, koya na yope directement ba pesio nzembo. Nzembo o déjà ezaki prépé oye mango pa vibrateur. Et préparé. Prépé. Bon nzembo ne otu. Nzembo na ngamoko. Ma cause la ignorante. Ça fait ka ba détend. Nzembo ya jouer to yemba côté kuna. Ok. Vu que na artiste mo na lingaka likolo eloko na sali na baksa so eloko. Vous comprenez? Parce que Nanzembo ozo yemba ozo bima. Ozo bima na album du irresponsable. Ma partie nini ya vibrateur au tiki na kati. Vibrateur atayina eloko te na kati awa. Tango ya lo bara chansonnier. Pas miyebi wazati. Ngapena yebo naza. Azaka chanteur de voix te na koyemba kama. Ngapenza mapesa ngali kabona mais siko ndibiso to endor te ka ngotena ndibisa bato ngapena koma. Isa non te. Faut ba œuvre ngana koma. Ezwa bato de ba moyo comprendre. Parce que maestro Fabro a sepelé na nzembo na yo na tanini. Aipsanga. Ezaki non en fait ezaki non ndeni. Et bien nzembo ngona titre na ezaki nani? Ezaki ni. Il reste ezaki paradis terrestre. Po ezaki tonto e ba nzembo ya trésor luyindula na ndenge ya ngambo wana zalaki. Ngana yima kote moko ona kati ya motema na yo na sina salela yo monument mokolo kende kuma journée morte kotango na omona inspiré maloba nga na yemba e matanga pe na texte na komo luka fona développement donc pona yeza roi paradis terrestre ni na komi ko ya na irresponsable de car refrain mon na ondima na benga ma irresponsable na forme tout même na ba famille na ba camarade pona ka boloka rande na motuté parce que je suis responsable dans ma famille du bota ba biki na loka pona bango mais comme ça pas préféré taka na pesa ba mbonga ba damas na biloko na pesi mais tant na yeka na biloko na nga wana
trésor Luyendo na déposé wana bandeko baya tcha mabona bino non je peux beaucoup bien nga égoïste irresponsable na ba forme tout bino bolimi mais na yete na biloko te na tango na bula ki bongo na yaki nango na bula paradis terrestre ça mabomba mi muzo na kati mais tango maestro yoki irresponsable abikata 600 nzembo iza. Est-ce que Ridi Bonteke image wana ezalaka kaka? Ridi Bonteke caméraman. Est-ce que ezalaka kaka? Soki ezalaka boche, soki ezalaka te problème peut-être. OK. Fabriga zayo bakisa. Abi Mélodie 600 nzembo po papa succès te asala ba succès sala ba succès ayebi nini succès nini te succès. C'est ma Mélodie. Succès nzembo iza et puis tant on nzembo bimika c'est parce qu'on a mérité ko tcha micro bon. Irresponsable abi. Kubeta na leader de grâce en l'action batik makambo ndenge kenda. Merci na papa Molo mon qui acceptant mon nom et mamité silité mais ils a aimé même à niveau ba réseaux sociaux. Siko na minute au chanson na oyembela nani et comme na niveau nini na studio pour battre botala pour naza pena makati ya proclamation no ya musique. Parce que tout ça qui focalisé non ou et là ou dédié nzembo nana donc deux ça ba ton no bima de bat boy ba montu na mais faut bat yebi bat wa ba keto mona ba kishita sema yo mona no ko biso manze monsieur nazana ni ba ko moluka ba cha siko donc bat bay ba ke déjà nzembo wana da mutu amona ni déjà mutu za mais mutu musu pas ko za pe na pour ça qui na care azota care wana est responsable mais la forme non ça ina bon là tout ça na maestro da ba ki Mélodie bato ata ba 50 na pesa ata 50 chansons ta denzembo oyembela ba o aza pe na posa ya sufu encore maestro na biso maestro na beta na ba leader nga tamboli to na musique ngomba yango moni er moko boy pe na frère belé pe to beta ba maso na bango pe to lo ba bango te ko let's ba po ba za yaki kuna let's ba ba vieto ba ne biso pe to za yaki ka izaka facteur temps il y a un temps pour tout nzambalingi siko na pena maestro mo ki les oyi ba non irresponsable la minute tu es dans la programmation bon travail bon et puis les nzembo mo boye déjà c'est ça na na problème te la ligne ka musique ça au fond ba dédicace pe d'ici là te wa ça pour ça dédicace bingi nga na plus 243 de tolobara 85 290 97 06 plus 243 85 290 97 06 vous la teke au nom da ici là on va sindika balar te ngai déjà na tambola na ba alinga ngolia ba suira ba tuté moni lelo mbongo za passe na mokili ya la Congo te planétaire mokili ya ba crise planétaire ba crise mondiale donc mon soit longoli 10 francs na e en PCO faut que ça paye gratitude on aura ba métier noir qui quitte na ndenga ba Portland donc tant que PCO na e il faut se payer ça ndenga réalité donc ils ont tegela les mbongo na do oyo nyonso ana souci bima na irresponsable pour ça na les DG tant album e obima ayoka libangane dana pesi numéro puis j'en suis là dans ça moto père pour ça que tenganze mo na ta care to bima na care rovana bono ebite so nunu ndembika obima wana so di care oyo do yeno wa pesi azoyi bate o moni irresponsable oyo kuna tant dozalaki bato bano na yana ngobo bato bano ya été ya giumenga dana ya giumenga na nzemo mo mamela za obligé ngai fona boka ya ta sambongo il ti ba yo giumenga ya ba jesse umenga comme présidentiel ba la vérité ya no batte ba honorable te yo kakafuka batiti masini et donc donc ba te belé te mais ça le bien kozana ginu social oui manipulation papa tono ya filo yo mvile na milinga trop na oli kana misala ke bato na ba ke Mélodie mais je les asko ya force te maman za Mélodie et comme non ngamo kuto mo mutu musupe na yebi te vike na bi na star no beta pena star munene kana fona zoka jemba mo na ba direct wala clip wala bega ngo clip la ebisio merci na Jaina pour na volonté na mo wana. Merci na maestro ça va bien boy ba bino moko te me kuna pe boy na direct ko to ezaka we pe direct on batala on comme ça alors tika na fanda on les ensinga la pese mbode Robert hotel la bino pe hotel la bino vraiment no ye Galvani 2 giga pera bagaro la pese mbode nga biga tana kuma bate belo mona ne fona se libérer pour battre musuba olila pour émission les aboyo mo za succès sous Mélodie sous maestro pesa ici siko esali ondeni komona collègue na yo animateur
Akepa Buna filé. Ça vie na mais bonne chance na en cinéaste. On donne la vision na. On donne la vision na. Donc on peut salaire la plus les bons temps. Ouais, bah ça va collègue. C'est normal. C'est normal. Et pour tout le bébé de goya to vendre longtemps matin. Azam Mokolo lui-même sait pourquoi permettre parce que yo après succès na village orchestre nini puis au mon orchestre nene au yo dans l'idée Villa Nova ça mouvement ça la l'idée dès tout le monde a besoin d'un garçon star à podium ta ba l'idée pour bandara bo mon ara bubo yo po longo ye pa longo bo c'est l'orchestre na biso des gens et comme papa na maman non biso toi famille biso toi famille podium au moins le loba exemple à suivre. En réalité, photo, commissariat Beckham. Mon Beckham, à l'accès d'exemple, mon boy, les lots sont musiciens, photo longue. On dit photo longue, on a besoin. Ok, nous bon, on a bien à papa, nous errons sur un poste de ta porte à papa, nous bêtis, on fait là. Vous voyez, Jacques. Vous allez l'aise. Et puis, l'idée prématurée, au monde. On a 14 catch, on a 10 pantalons, jeans, t-shirt, et maman ça l'orchestre. Ce que et ça la yonde nini, na moment où yo ye Villanova, batu ba loba que village ezana succédé, village ba bilo ko tozo bima. Ezo yo kanate. Mama loba nyonso ya batu. Ni boya nyongo ya musabo, apese mote kutaza ba weekend na. Ezo bitet. Ba te belé siko ba loba que non par rapport nenge ba misusu bazalaka liboso na nde bino pe bozali lelo Villa Nova nouveau vent ça peut monter passer tous la gomme prêtre à promettre biso gomme na juillet à promettre biso na merci et pardon gomme na février les 14 ans à promettre biso merci na juillet OK biso pe to na énergie to uti nango na bandako na batalon pe to nango nzamba yebi et le pourquoi nous tous appelle la peta maestro yo nze mune ebeta sûr et certain sûr et certain par la foi parce que nous avons dit oh andi mais kaka ah big samana tongo luge bete fe beta koleka bébé ko boyanga na na ko kira mutu te na pe na défi na mutu te ben oui bichana et bi mana bombe ya nino Kirsis Villanova Villanova mais oui bien bon non il be minal bon attends moi stress nango ça dans mon village na koyeba pena koyemba ngonde pena na yoka na ngo meko kanga ba parole muto emba kanga makasi ko no mo sko na ba yo sko yemo no sko na douceur na yemo ka pete ko esanga ba yota na te ba dikina muto justice makasi na gam na linga koyemba ilo ne kasto yo kango na justice so na yemba ba ilo awoka na yemelo mo radio ko prendre que na village na yemba blo mususu tikakola kisaka ngai bamba ngana ko kakana ngai bongo te mama lele le tala makambo lela ko boyanga na note kolelanga no oyo muto ye osali bien yo ka nonze mo yo akonike kasi on ngana zongi sonda jour obeta ngoti mélodie aza awa obeta on a justesse pena te oza 10 match ka to yi 10 yo lingala sa est tenga na buso imono na justesse luonda est-ce que c'est na ganga est-ce que ba oui oza artiste za problème te no ganga ya bebe sa plateau te bato baozi la malanga bien yo za mélodie to ko yembi parce que na village ezaki pe na artiste babiga yeso yembi yo mo na nde ngana yebi na village pena Fabrigas ninga za ko loba full boss kasi on a lobby ce qu'on attend na ye to yo parce que on a ninga mélodie pas mieux placé pour chanter ndemo de tia ya frère nanga nazata na te bien oyemba ndemo na pas si ah Diza match à faire nanga mbanzalemba tutanga na ba chiki to beta na ba bali to filinda frère na hote asa frère nanga congolais mais ngana peut me placer est-ce que ba frère nanga no sa Congo fona banze mona ba artiste et tout est-ce que je suis là pour chanter banze mona bango non za appel na mesure on na yembi ya diza match parce que diza match avant na appel na TV lo ba ko mona ngana o master wala tanga ko mona ngate na TV un jour tanga ndé ko mona ça bando yemba irresponsable na TV ngape na moya mo ba blo na ndo yemba c'est que ça non tena ndo yemba ngono sa neni na yoki parce que na ye na
na pesi po na yo kaka Obima na ignorant. nete na ndenge ya mabete bato ba olimbisa nga 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 oza ignorante Yo ebelo renvoi matin. mvo mangona la coste ya Didier Moketo ngami ko ba benge premier fils aîné ya benge ya Leader na it. Leader na. T'es ex leader na. wala Te za na vena fasona ope oyebi. aza leader aza vena biso Te afasona ot. Nani? Bo voyageur, apesa makambo. Te apesanga makambo te ona bako luka na ko muna zongo déjà ni na villa no bako rêve na ngezalaka na koma village. Binone na ba rêve. Kasi ona so no tinga rêve na ngezalaka na koma villageois. Rêve na ngezalaka na zala pembeni. Star à podium. Ouais. Rêve na ngezalaka na zala pembeni ya Maestro Fabregas. Ensu nzela wana ezalaka nzela moko pona koma pesi na komishiko. Siko après kokoma a oza sur na place mususu o mona ke. Rêve déjà so réaliser rêve déjà c'est bon. C'est bon déjà donc c'est bon. Villanova déjà. Parce que yo bazwa ki yo na nzembo ni. Waki na test na nzembo na. Bon on a ça qui test na bitaki bon moi banzembo mwebele Te patate de changato. Ba Brenda. Bete Brenda. salir avec compliqué moto qui sa matin sur un briquet vous comprenez Betaki ba Brenda mo bloque zaki bele na betaki na ki sera ba frère na biso ba zaki na biso o ba utako tira biso après ne ba accepter nga na koti groupe. Obeti Brenda, waki bete sous chane ni pena ya. Oza apna ki ba ya ba. Betaki ba trésor pour tout. yo memingamo sokisi mwana ngani yo ochubie likonga trésor yo memingamo putumabi yo memingamo osokisi mwana ngani yo ochubie likonga yokama yeso nalemba façon natangisi pinzoli soki ezalaki makila melenga nakufi na hémorragie nakufa bolenge nga mwana ya banzela nyonso toleka ngala yo lelo ekoma banzela etumbolaka Amiral Likompa na Olivier Chima. Olivier Chima vient à rêve. Parmi mambo itani mwensinga. Yo kika na génie. Te eza mutu na mutaza na te na village. Na village. Na l'inspirant. Vous avez qui déjà, vous avez pas la coste mais vous avez qui au à village. Na village nous parce que bango nyonso. Jonathan Likompa papier à son homme, à son âme Masananga général Amiga. Donc bango zaki déjà bazaki na village qui vit la nouvelle déjà. Parce que bilo nini yo ya ba amiral to ya Jonathan Linda Like pe son âme. Parce que tu n'avais tout bloqué à Jonathan. Kitima Julia maman oui bien on peut. Kitima Julia maman Kitima moringa la porta limita Jili Kitima mama Kitima moringa la porta Mola moto azokufa na moto abalingo no olinga la disa pas kwa ba frère tout ba la kele na villa nova bango ba expliquer ki ngai ton na ya ki villa nova ba yamba ki ngai ba pesa ki ngai chance ya uzana na bango itikala ki sikunga na yoka na zo répertoire ti lelo to évoluer bien na groupe mais est-ce que oui que Fabregas a linga boulot ouais yé lo sogo sa boulot pe et comment quitter pe ba remplacer eloko wana donc coup chapeau na déjà ba remplacer yo za titulaire tout ça deuxième bon biso ko twana izara makambo ante tout ça de ngana frère nanga Gaël Kopa beta biso mbali na OK alors bana biso ni à chacun en son tour chez les coiffeurs si donc you know zawana yo salaka makamna bien salaka makamna bien pembe na yimu ga yebi abi ko mwana ana posa donc ayebi na tanine oyo pesa ko porter na Ah ok, c'est très bien, tu as bien réfléchi. Mon atana ngunga no pe osala. Est-ce qu'on a l'album on peut déjà au betité T'es notre album de travail banzi vous avez belé banzi ça. Ah, on travaille déjà l'album. Ah, c'est dans ce travail d'art carré. Pour gomme déjà boy qui yo côté na kati carré. C'est bon déjà album de groupe na ba ya poso bête. Ouais, album groupe donc
et ça la mag pour nous d'ailleurs responsable aux obétants est-ce que yo peut me obéta na studio nina utu loba prise à loba chacun son tour chez les coiffeurs il me taper ça passe si les anzembo na ngai mais maboma mina secret na tout c'est les guides maître Isaïe il y a bien qu'il doit loba mingi te faut salaka OK donc ngana dada apui nada apui déjà bon si dia mo ngo déjà yene ngana miki il faut bo répéter pose à jour yo ya bo mina fruits ya kubeta fruits ya koyemba komi ayo ka bino subien iboni si ya yetu kuma na sengo papa yi te bo kuma na sengo mer mo bo perdaka umona yer mo stressé yepe oui exactement zablom so beta bo yango te o komate et là on a quand mu ke nonda mo bilo mo faut comprendre ngo ne to betis ko go on to betis go so kutinga la kisho kutina si yetonga to kingandi so pour tanga bakombo tena la kinga go c'est fomone za mater na bete bisa biloko biso tonga ba olamba ho biso peto za ya mo primero ay biso pero ay biso to me yaka na fourchette yaka na loto to tombola boy donc yaka na mungo ozipe mungo uchi mais toi tanze moment gomme ezate o déjà maestro zéro yema na balai te gomme déjà toi na mesure te vraiment s'il vous plaît avec tout le respect na mo kondi chez Ali mais bon là ba titre ba rumba pe ocho bima ba pays de merveille les alliés la riba blo ezebele gomme na non te ba bomba ma gomme toujours lingata me obima donda o eza musala na biso yaka ka to bondela moto ko yemba pe banzembe ozona ngopo eza comme d'habitude prêtre de OK, il nous reste quelques petites poussières de minutes pour tout vider parce que yo aussi ça na yo master à podium quelques salutations na bato yo tikaote ba soutenir yo ba landela yo o mingi ala ba chanter apparemment ba chanter le rené ba zéro opportunité ko le gabino mais binonde sikoyo ba musicien kolondule binonde borata na ba voyage te ba bi ba ta sima pena lo ba boza 4-4 na ore magé ce que loko ana bon on évité bana comme na Villa Nova na mona mo vanji boye chombo lili ndeni lika boye ko twana uzwana ah izarandi boye ala instrumentiste ndego benga musicien ba mopelar na podium donc Villa Nova Villarreal donc tout qui na ba comprendre tout comme si on a Villarreal ngomba donc auto yeba kité tout comme découvrir ngo ne ba kenda pe système ou bien des systèmes ne chaque fin du mois ba raisonner bayer donc on la Villa Nova tout monde ba vient na Platini Chamberlain tanga bena bo santé grand frère na propre Platini Chamberlain ya za na Lyon ya mère double Falfine bambote belé na bo santé bon international Cédric Davex bonne chance kumbiza dimanche donc victoire za na ngambo na biso na botsani bongo te Cédric Makese mauvais swag Cédric Makese na ndenga Lyon batinda rapé te bango batinda mona te star podium wana na oyo donc ifika vela nga Cédric Makese na botsani te fondation Léo Kamango ya président Léo Kamango na pesi bambote belé na bosani bongo te fe na nga dudu ya yoka bambote belé koko Charazu Bob Dena mauvais propre na bosani bongo te Gino Balak na bichingo bilé mais yo zaka trop ba noko ba serba te apparemment ba ser dans la mission moni ba noko serba lingi ka ba chanteur ba musicien ba ali ba sara ba nzembo makamno si sona lo ba ser tonde et ça bien mais déjà Villa Nova déjà c'est le GDD il faut ça rappeler photo danger GDD monsieur star yeba la mimi na nukalala adora delix mabongo ser moni ndule kenda kafuza boye ma trop collège faut pena complexe scolaire on a mélange à basser batu ba olanda biso ba comprendre boka pe divine dia civier par na le west divine dia civier monsieur moi bo san pété divine mama paradis divine mama basser bazali faut créer basser asika je suis Luanda faut comprendre biso Villa Nova album na biso ebima na bige bo concentrer na album parce que moi na nenga écran boye les lots bat baby biso na nzela ba direct ya solo no bet na album ese nga pena photo te kama nanu bien comprendre tant album de bima ne bike ba ser ba kota ba ser de ba mona to bandi ba mission ba ser ba important ba kota na église so moni mélodie bande o mona tada ba ser irresponsable de o mona kola la tiyo bozan nuleman te mobile da Olivier Gouevi yo da ta ngotala Olivier Chimanga génie Olivier Chimanga pas na ba ser faut que ba ser bazala mambutu za sileta donc tout ça qui boité to komi boy donc tout ça su boité donc
na da pembe na kirios mais so ke mikili okimate tu ba mambona eza mambona ono sino sulana ono sino loba awa mutuna mutana ndinga bazalaka peka awa ava bake mikili baotalanga tosana bombine mission no ba voyager lobby nga la scène na bango mission na palais na résidence et pas maestro ndenini orozonga wabla mike carré tunani baleka bango nyonso la majorité bato baleka bango na bana mikili na biboye zamona ka kenya zonga obi poezi époque na biso ba poezi obenga ngo belle époque te boko kende na bino mikili nenga boyo ke mikili mais sikoyo wana agence oh maestro achaka okende ça te mambona na villa nova bosana bosana Bosco moi na ko telete mais oya nouveau vent les amis pépé mon bon mélodie peut te roka pe boya na déjà yo déjà bi mélodie on dirait di kokite po ebomi bo option na zona ngobo lelo oyebi na biso lo mo bo to lobi mabete to critique au moni ba to ba supersonique mirage obi esoka lobaki alongole complexe en vie miki soka yaki na mbobo wa bon chanteur oyebi le niveau abetanze mona ya passe chanteur abetanze mona poto ezui Congo te Afrique ça dit talent Europe na Europe Amérique Europe d'abeta ki kuna on to lobi na sens Afrique ça dit en réalité ceux qui a mi comprendre que on a supersonique na pesima no pa au quadra courama na ba tanta et on na simano le lobe respect big up aussi à mon vieux Fally Ipupa niveau ba poto liboso ezalaki ba vena so ba faire ba mona ba poto mbala liboso maestro Fabio amona pe poto ya mbala liboso ko iputa jer kamel savait o yaza Socrate alobi homme connais-toi toi-même so miyebo za sikoyo oyebi na minute oyo na yebi ke tokopi na biso na suka boyemba imala bino pe banzima village mabete mais mikolo eza na challenge mo eza na ba réseaux sociaux ba TikTok yoza mélodie yebi ke o te à part bizorbi te wana c'est bon ya chanteur sikopo yoza chanteur nzembu ya Pati Pacheco yebi na koti recours oui que so yembiango pour mikolo challenge so za chanter na problème ngai skoto yo kaka boro c'est pour faire plaisir à tonton Clovis Fimpa ya maman Doris partie challenge au kata faut la foudre oui que ba star ba yembiango ba artiste ba yembiango na koti recours pena zuye ya note alava la vina ngani na problème ngai bakotaka boloko soki obuki mibeko nino olingaka na sala onga salisi vi mpona koma mopaya lela yo na motema na yawa songiselanga ta eyano mpona peyamisa molimo mwanga motema epelinga moto anga azali moyeve Salanga tayano yeye ona sambisa molimo manga bebe na butu na kole bafiti bakose na nyako ya mbelelanga yo lelo amoureux des cieux moi papa so chabe na butu la kole tokabelela yo lela amoureux de cheko bakoloba toujours mpo badécourage ngala ya toka bwana banguna basala fetile soma bakoloba toujours n'importe quoi Baba découragé Ngala yo toka bana bangula basala fetu Ah mélodie na bien oui bien oui oyemba oui challenge ne bandaki Oliver akala linga boye challenge bandaki déplique yembi Robin yembi te moni bacheko baza
bazaba nga na respect azolanda osiko merci na ye azaki mpe azali mwa malade tozalaki na ye asala accident mais convalescence et puis courage yaya bien kosalaki de anzela biso toza bato toya na matambe na bino so nakobakisa na likolo na ye eza nga nani nabakisa mbela aza artiste te yo manteka no wana osalaka ye alinga bamanteka wana mpo yaza na eyembeli moboya ye moko ana bampema ngana kotisiraku mpe nazwi ya note masana la vie na nga nini na probleme na ngai bakotaka boloko soki obuki mibeko menga na buki te mibeko pourkui okotisinga boloko kolingo nazalaki mbele na yo komi mosika tekinga na prima ngondo alors que nazalaki matuya na maboko bayo je me laissais comme un petit poussin au milieu ya bato ya mabebe ngayoro bato bayibaka bana na banzala mpona koteka bayibelanga cheko pacheko ya nzongaka pene na ngayo ilanga na boto nazale alaka ya mbelelanga ya lelaya je suis déçu. Nakutana na bolingo ya boyete utala lingayo tu es unique à ton genre mais bachalo na bando qui va tomber mama beba kolinga bakabola na luonda je l'aime pour ma vie toute ma vie alina kaya ya bien ma botika na bana sina bango nga bambambati basekanga melodi abeti solo nga ingra titi dango ya ninyo Nabutulele Nanaga ya melala Yolele Amure Desio Kati Moïse na Tirkio Bilgete Arno de Bilgete Nangaye Nabutulele Nanaga ya melala likambo ekotinasa motema luonda likambo motema tana betelio kokikotangisama ya miso moko yoka te dulero oyo tuludi nayokakiala nalela na ntina mamotolinga oyo nalingaka sosina bango ya moto nalela nasipika drasa moto nazalaka na ye pene na ngai kacheko ya mangrokoto na bavillageois na bavillageoise ya bakule malalie changaka ebizele morokai tuluweweke ngo melodi afrika meneo Siga. On est à la fin de notre entretien. Nous allons mais respecter l'artiste. na TVO musique ya Congo kit kaka biso mo ba congolais de to kitsa moto ayemba boyo ba no sande to mili ton kiti mboka bande tali nyonso na salia tanasko batwa ese batu lo ba serra biso singile ke respect na ba mama ba pena ba plan pe au sala pe na yebi basokela ngai ya bomwana esilelingaka moto ayemba boyo mama université zanga personne note te awa basokela ngai ya bomwana esilelingaka ngambo likolo ya compassionte fidélité bomanga zelanga siko muto oluka ngokutala kazinga kuna oluka siko oyebo na TV Manique de John sika budget
Et puis Maman Prince Babi. Et puis respect na frère na Babi. Ils ont berere moni na lo ba lo mona imba lo mona lobi. Voilà maman Prince Babi lo mona pesi mboto Bernadette Mbeta maman chérie. Il y a un tonton qui a un acte mon boy, j'ai une force à l'obaté. Oh, oui. Il y a une force à l'obaté, il y a un inspiré. Il y a un ensemble, Babota kamwana kasi mote mate. Tobi makapaba mama kasi tobi mate na mitema na bo bo na kikongo. Makate na mitema na bango. Na chango suko. Tobi mate na mitema na bo sa sesir. Boye ba ya malamu ya mabe parao ya lukela kayo. Tango des gens na lukane ni fona bango sala maloba. Mais la vona bu abi ya za la sola ka mo salami. C'est la mère de sola qui kongo to ba ikongo. Muke moi na bandondo. Mbote na mbuta na munu Jerika Pai na mbuta na munu Papi Muluba ina ke ba mbuta na munu ba PDD Color muke mwana mayumbu mpangia bang fabricage mayeso mbuyulu yoko biso tenga ka kesa kabra ka pente mbuyulu mwe bana kesa mwe mwana bandondo muke fier bambuta na munu bangu ya bandondo nyonso mwe pesa osa be vocal bene ya na kikongo banga munu makola ya mekuma mbeni mwade tanga muke ala pena mabe Ridi Bonteke Ridi Bonteke Ridi bata fait la PCP mode de kamikaze na bibo yoka na loba banga munu chongo na notu mwali kolo chongo tana na sol na kikongo on ba plan et bimate muna makola ya mekuma mbeni muvandati anu nanzono mono mubashika sana kusosa nzimwa bana papa Teo mubashika sana kusosa madiana bao mama Elisa à rentrer à la maison je trouve personne mukumana nzo mumemona mutufe muyuvulana bavoisin mumetubila mono ke mama amekwenda zakaza richesse mboka sibo maestro benubinga yandi kweza ntswalo muka na kufwa mwana yakala keki na Laura Zulema ngaye kasi bona bayaya abona bla bla aba yo ça venu le moment adresse différent panga muno makwela ya mekumameni panga mono ya mekumameni panga muno makwela ya mekumameni ya muvandati ani nanzona mo mubashika sana kusosa nzimwa bane yaya mubashika sana kusosa madiana bao à rentrer à la maison je trouve personne mukumana nzo mumemona mutuve bienvenue lukamba mumekumana nzo mumemona mutuve muyuvulana bavoisin bometubila mono ke Olivier Kiala mekwenda nani mekwenda beno binga yandi kuza ntswalwe emuka na kufwa mwana yakala kekila noche Yesu onda mekwenda abambuta na mwana mayungu mwena kese honorable mangangi galor mangangi petit honorable il faut ça le rabat plaisir balak ça au fait ça va ba origine ouais vana kese ça kese ya kuluta na bandu betu vana na intelligence sagesse betu vana ba talent plein de potentialité mais des mini luku moi zola luku moi za tupondu saka moi dia mingi dewa bima la beta voilà OK ba mikungu bandindi bandu pena na ndenge pena ba muta na mundu ba la coste ba miel de son iba mimi na aleka tanga katangos ba la coste ba miel tout ça tu vois to comme na suka to tsike lo micro yemba mais je te rappelle que Kalaming était stade de martyr et ba village on a to petit pas on tolo ba mungu ngala na kama luba irashi de bona ngai je na PMF ngala bien international ya ba ki so ba to petit temps après ba pese programme OK tant ba pese programme on comprend ni sikoyo maestro ninga na poto na remarquer ala hermoso azongi o mona rappeler peut-être atala ke lo mo boto émission to direct mo boara
Non, yo yembelo mo bona nga nga distance. Abetanga plan on a. Ah, sikoyo. Travailler, prenez de la paix, yali bango fort. Sikoyo obeta ngope. Mais siko opese lo asika morote. Oui, vous permettez de royal ou maman na la naki yo pas gentil lo ndo beta ke lo mo boy. Nous sommes moi ma kasi. Le monde on sera déjà. Oh, rekota mo pe. So yena binisa. Beta mo pe na boy parce qu'on est presque à la fin. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, merci à Ridé Bonté qui est l'homme géant, merci à Berliv, merci à Osé, merci à Yannick Bongondo. Et ça les gars, plaisir. Basi bale na mokili. Yaya. Basi bale na mokili. Diga kosala lofundu. Soki nga na bondela kayo mama. Ya debo na sayume yaya. Nalinga kayo minyo. Noraki ye chale. Nalinga kayo minyo minyo. Kawi boya. Basi baza. Basi bale. Ema bete. Si non mbringa. Basi bale na mokili. Yaya. Basi bale na mokili. Tika kosala lofundu. Soki nga na bondela kayo mama. Ya depo na sayume melodie ngayo. Nalinga kayo minyo minyo. Ah basi baza bele na Atina frère. Ata moto ya mela Catherine, kapokisaka yo na kotika te. Isifi mate ya na Biblia, peut-être akoki ochange. Kochange nga te na modele nalingaka yo ndenge ozali. Tu es mon tour. Basi balebele na mokili yo, atika lofundu basi balebele. Ose lo wasika. Tant que ton la moi fort. Pour aller dans le travail, va ça. Ouais, y a les ngabo, mon ya baxelo ba ide mon. Yo, obi ko ka ne ba yemba. Travailler, prenez de la peine, laissez les blabla moi-même. Secret à mon salo yo, persévérance et volonté. On dit Salomo, mélodie d'Afrique, mon sala. Salomo, Kyrios Kuzarati, allez là mon sala. Travailler, prenez de la peine. Ce qu'on va dire, il y a un moment où il y a une opportunité. Il y a un bâtiment il faut qu'on respecte. Si, si. Maintenant, nous avons avocat que c'est belé pour son maestro. Hier, ou un autre. Il y a un potentiel. Il faut m'y rappeler. Il m'a donné la grâce pour inspirer. C'est un gaïbo, c'est un gaïbo, c'est un gaïbo, c'est un gaïbo. La cosa lo Toti mosika na jasi lumona Baraka na Afrika Dilo Tokomira wa Congo ele Congo c'est Congo Yoga Toti mosika na jasi lumona Baraka na Afrika Dilo Congo ele Esengo Yoga Comment est-ce que Toti mosika na jasi iluna Baraka na Afrika Nilo Congo esengo Kamwezo matakaka Ya yoto murtu Rwanda Kula tende ngozala kaka Modelo yonzamba kela yo Makamulo ezo kene nande Nzamba lingi mokilite yo Bakosa yote Zalaka au milieu du village Ngozala Moto a moto te Me oyebani na bastare bele Atala bagondo Kwa ina bango Poto beta ni solote Tuti mosika Na jasi luonda Baraka Afrika Lelo Congo elengi Luonda Nzamba zala na yo Luonda jasi Que Dieu te bénisse Sois toujours au milieu du village Les mots zala ka ukabola kate La modèle na yo ya Na irresponsable Nga dédicace na côté Tango bando yambaka bango kopesa bango bebe exercice abo improviser ba eloko tikala Toti mosika Lelo tona Congo esengo Baraka na Afrika Lelo Congo esengo Luonde Jansi nzamba pambola yo Sois toujours au milieu du village Nengo alabana yo kabola kate Webani na basare belega na bakondo kutuna Na bakondo Luonda kabola kate Attention
Il y a deux gens bazou respectifs artistes étaient. Vous allez modèle ou anake. La prodigue moi conseil. Manique. Maniga vini basta rambogo yo basta na musala. Obalia manique azala ki alanga nzeli. Pena li muna yenza ba plesier alanga nzeli. Wani ni go comprendre te li gaboyo e pesa melio manique. Ngana nina loba makambo yango me juste un conseil. Tu respecta kabata ramboga Congo. Yango bolo baka musique zo kuva na Congo. Kaka biso moko ne batoto yaka kodimilwe wera jive kofi faliko fabricage. L'ingratitude qu'on en a soit toujours au milieu du village. Zama bambola irresponsable sikoyo on a fondé la place dans le irresponsable peut aussi les ça la communion sur autant na ngobro na logo na papier na on est que na bon la boxe na succès apesi Platini Chamberlain président Léon Kamango Orléans Senga Robert Kavouakou Patrick Mafou Dejiga Pera Babaro Namoni Métier Noir Kikita Sébastien Ngoma Brescia yé la lenga ba Gabon ubika orchestre fongola ba nation Gabon Afrique ati pepe ba kota kota yo biga apesi faut rappeler nous de Mbika yaza mutaba plan de Mbika irresponsable zoya jansi luondo lobini te ngala iba place ba bo nga pardon wana usanga luonda na bobwa kayo kaka ayesika we kosebelisa yo luonda tangu zoya mbabangu bayimba kabaloba mingi te chanter ne pas crier aussi n'est pas du blabla. Tu veux parler mais si tu chantes pas aux amis les mots ça la noyeza luyembo il est na yo ezare pas préféré yo na kabola na moto te ata babengi baleki na nga biologique na pisate pate kwisana ba ya bakufa zake kakono na tantine rita banana ngai na pesa te jansilu ona na lingaka yo vandia wa c'est responsable dans ma famille vele yo te bila ya mo tiese vele na nimi na pimela mabena babenga nga irresponsable na ba parler bazong sa nzambe défaité maestro à la raison en plus à succès nzambe sur bodo parti wana na pesa ya nini fabrication maestro irresponsable na kabeli ngo na mosala na energie na ngani osa papa tango zoka dizami bale misato ya boremesa na mokili kolega ola salaki bango akizana pepa kozo bakizana kama kambo na salaki na moto na mona kite na carrière musicale na mayo lelo na komi moto akotia nzembo mayo akozika na bavoka la pama pe bana na moto ka na quartier irresponsable bazali irresponsable suis responsable na yote bila ya mwate zebela metino de kikita na ngai Orléans Senga Olivier Rakiala na boga ga yona tina yaya metino de kikita na ngai Maître Merlin au quotidien na section nous les polo bana beni sangala weza irresponsable qui nous assure la suis responsable dans ma famille mena yote bila ya mwate zebela na nimina pimela mama botanga babenganga irresponsable ya bolingo garçon ya cameraman Ridio Boteke l'homme géant cameraman à mboka o Ridio Boteke na moni Ridi kamikaze kabasele na ngai Boteke o Ridio Boteke kino zasiala Tonado Kabelo zo solo la te papi le mal masquin bilayo nangayo na balana mo tout asi babola mo to testa na podio soko chama boko kokufa mai bolingo na linga motro ataba bengi ba mama na ba papa na ko pesa te Boteke oridi nangayo yebisa yena limakai nakabolana moto te Pera de luxe mabungu nakabolana moto te Anoukalala maman les amoureux de mélodie le fleuve de mélodie fils
Santos de Mayo, je te salue. Christian Léo, Patrick Stroma, Cédric Poyi, président Kelly Mola. On a yanga Mola. Inika toujours, côté que na binga yo bébé. Ugoganina motote oye. Maître Issa Goloa, ugoganina motote. Na binga yo mon bébé, na binga yo mon retour. Aussi ma refuge. Zikanga na batama kaponge elengi trésor de bakala na yiki yenge oyanga Armani balove oyanga yo Armani na ngai ona poto bilayo bilayo nakabola na motote Armani balove na linga yo na ntino Old Gucci pamala mokili mbongo jeje bose mile boss nalinga yo na ntina ya ole yo senga inika tozare upansenga bazalaka na Serge Makila pourquoi ngai te nazala na oyo motemelingi nazala na oyo motemelingi maluma vokia Israel référence Serge Makila dragon nazala na oyo motemelingi noraki ye chalet nazala na oyo motemelingi mon colonel Kiki Ramane Kota odile manzaka mwasi nzambe Elise Bokota kota bango barambe mwana na ngana pesi mbote na bolingo. Si vous avez besoin de sortir na nzembo yo irresponsable, appelez-moi au plus 243 je vous aime 085 290 9706 ozinga na bienvenue Lukamba na pesi héritier ya ndombote Titi Masini na pesi mbote honorable Théo Kaka Fuka na pesi mbote na Jeje Bosemi patron na pesi mbote na Eme Mumbebu Sabialoso na pesi mbote nabelela na nani ayanola ngai elokwa sibo nabelela na nkolo nzakoma epesa nga lupemba mokolo motour na nga nakobala mokolo motour na nga ye koyemba kobina baplaisir na ya eleki inika tozare okokani na moto te shetao Olivier Akiala na moto te adopoto kenda wapi ndenga esalaka seko kutani na oyo alingi yo starapodiome bato bakoluka bacha bajalutoka bwana oyo nzambe asangisi moto apotola mpe akabola te nzambe apesaka lupemba na moto ya alingi akutanisinga na Jeje Bosemi le boss akutanisinga na Trésor Luyindula oya ngai akutanisinga na Patrick Stroma Christian Leo ya ngai mon fils chéri bolingo ya libela moto kabula te oya mote batu bayate obanda bango mabe invitation pour ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo mukolo fait tilata mabe maison qui vient à bosali binote à cheli binote promotion ngolé ya pamba maison qui vient bali ngambo kaboité vous êtes trop amoureux du pays wow